Écoute, balobi monde la pesi bine électricité. TV zopela, nini friture ya ba frites zo sala, nini PlayStation ezopela, oyo kuna zo charger soki 4 téléphones. Mais non. Mukomoro ka courant ko péter courant pekei na poto. Nous sakanaka. C'est trop lourd. Ici c'est pas comme ça. OK. Jordan, nanga oyo talelanga prise oyo na cuisine oyo esa ya sauté. Zela eske basimba prise bongo. So kanga mi osani. Zela no bokanga ba mwinda nyonso. Tabo se kanga mama ici c'est pas Kinshasa. Oko kanga mama be hein. Yo saka na courant. Déjà so yo kuto kanga mi ko simba ngate parce que ngoda na simi nzeta fufu. So yo kanga mi ngasko funa beto na nzeta fufu ou bien koyama kolongulu telata da ma papa vont simba prise wana. Jordan, c'est pas que maman j'ai trop peur yo saka na courant. Hein. Maman mo ba kanga mo na carte na biso na courant na biso koma muindu na biso kufa. Tokuta ile olemo na so bima libanda. Tika oseka mwana ngalata ba sapato. Jordan, soki yo kangami ngana betio na nzeta fufu yo ko simba ngate. Sina panga pe ezuma biso mbaye to kufia. Bo kanga ba TV nyonso bo kanga ba friteuse nyonso tout éteint. J'abuse. Allez siko simba. Pamusa maboko bien maboko niza maite. OK, ça la casse. C'est l'attention Jordan Keba. Keba na singa wana tetika. Na obenga. Mwana na obanga te. Dika mwa weko salama o maman na etinda ki na prise.